Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. RDC ezali ata na liteni ya libele moko te ya kopesa Rwanda, c'est-à-dire Rwanda babunda na kaka na mwa ndambo bazalaka nango République démocratique du Congo ezali ni à vendre ni ya kokabela ba Rwandais. Maloba ya professeur Chibangu oyo intervenaki na point oyo ministre en charge ya communication Patrick Mouya ya asalaka devant ba presse bokolanda yango na édition ya lelo esengi boyeba pe que seni abendi matoi na bato basi bazwi ba carte d'électeur mibale soki bakangi oyeba ke ba carte d'électeur na onyo se kozala anile pe mutu oyo asali yango bakoyeba kolandela ye pe kokanga ye pamba te ezali incivisme yango wana makambo oyo bazali kopekisa phénomène ya komisombela cadeau ekomi réalité na Kinshasa. Mwasi azalaka na mobali te kasi ye moko ami sombeli cadeau abandi kocha makeli na ba réseaux sociaux kocha baninga panzi lokolo lokola neti azalaka na mobali nzoka nde alingika akosala impression ekomi nango style. Bozali ebele ya kolanda Kanbe News biso tozali wana pona ko servir bino chaque jour pe kopesa bino ba actualité en continu kasina lingala. Seni à promettre boloko topé annulation ya carte d'électeur ou bakobenga ba doublon, c'est-à-dire bakuti kombo na auto ba empreinte na yo ato changer kombo bisika mibale yebaka que bako annuler pe bako kangayo ce qui s'agit que ba kangayo ce qui salami na ndenge mabe ba détail bolanda na reportage à Faso Kirombe. Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle, bazali ko continuer ba opération ya enrôlement ya 3e ère na République démocratique du Congo mobimba kasi sauf ba province topé ba ville oyo ezali menacé na ba insécurité topé na ba guerre bangonde opération oyo ezali ko salema te kasi esengeli to ba ete CENI azako informé na batu nyonso ba sa enrola deux fois topé plusieurs fois bazo ba carte électeur ata na bisika différente photo na yo ndeka kana apprenti eko funda yo CENI akokanga yo mukolo bakosala nettoyage ya fichier yebaka ete bakokanga yo pe ba carte na yo nyonso tu ekozala annulé ya motuya esengeli to yeba ezali ete ba agent oyo nyonso tu ba facilita batu na kozwaka ba carte bisika ebele mbala ebele bango esi bazali ya kokangama po ba violer ba loi oyo ezali administratif ya CENI. Papa mama yo oyo lobaki ete nazwa ba carte ebele pona cha provision bakoyi koyibanga moko mosusu etikali yebaka ete tango CENI akobanda kosala nettoyage affiché na ye etali yo mbadi place nyonso to kokimela yeba CENI azali wana pona komona yo azali wana pona kokanga yo pe ba carte na yo bako récupérer ngo pe ba annuler yango ozala susu na droite ozala citoyen awa na République démocratique du Congo yebaka o komi na yo cop ya ba policier ceux qui bazui yo mbadi okay. Professeur Chiban Kalala, alors, il y a point de presse, Oyo, ministre de la communication, à devant presse nationale et internationale, a confirmé que Rwanda, ils allaient attendre Ndambu ya libellé, il y a réclamé la République démocratique du Congo, bah c'est contenté, na mabele na bango kuna sika bafan Dakar, bolanda, ba détail un reportage, il y a Faso Kirombe. La parcelle elle-même n'est pas clôturée. Dans ce moment-là, n'importe quel voisin de mauvaise foi, il peut venir faire des revendications pour vous réclamer une partie de votre parcelle. République démocratique du Congo ezali menacé et puis ya Rwanda na nzela ya ba rebelle na M23 oyo azali kotinda pona bango bazali ko déclarer parti ya mabele ya Est République démocratique du Congo ba lobi ete selon Berlin ba katelaka bango parti kasi ekota awa na République démocratique du Congo ya ngonde ezali oyo bazali ko continuer ko menasaka Est République démocratique du Congo pona bango souci na bango ezalaka ba récupérer mabele wana pour richesse evandi kuna mingi na Est République démocratique du Congo. Nango mwana mboka professeur Chibangu oyo azali chercheur depuis longtemps à salaka ba recherche
na sujet oyo nde epesaki nzela ya kokontinue kosala ba recherche makasi mingi pona koyeba intégrité ya République démocratique du Congo uta conférence de Berlin ndenge nini bakataka biteni ya bamboka kasi ya motu ya sengeli toyeba selon discours ya professeur Chibangu alobi ete bapesa ata Rwanda eteni ya mabelete awa na République démocratique du Congo oyo kota kotoyo yango nde professeur Chibangu na briefing oyo esalamaki na ministre ya communication Patrick Muyaya alobi ete RDC azali ata na eteni ya mabelete oyo il faut a devoir na Rwanda oyo nyonso bazali koluka ezali distraction ya pamba parce que bazali nde ko envier ba richesse oyo République démocratique du Congo azali na yango ezali pasi pe mawa pona République ya Rwanda so nindeza kusala bango. Lelo tolamuki na tongo na ambassade ya France congolais moko abimi kaka akomi Macron dégage akomi yango munene mutu nyonso azali koleka azali kokamwa mutu nyonso azali koleka azali kokamwa pamba te balobik Macron égale M23 selon ba écrit wana ekamusi bato ebele mais isalemaki nini na ambassade pe bazaka na ba caméra nanu bakangi mutu yango te ezali kaka ba question to tuni mais message eza makasi ndenge ba population balobaki lobi baboyi na bango Macron aya awa na Kinshasa pamba te pape aye esali eloko te e bon Macron soka ye ekosala nini. Mayonnaise mayo ezali bongo cadeau ya Beltesco bazali kobenga yango soupu ya ba Angelo avec impact toujours na idéologie. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa soupu ya ba Angelo. Beltesco a éliminé une fois de plus comme Messano. Qualité à produit qui tourne babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec impact na idéologie toujours guya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na guya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asalaka maseki te Beltesco mokonzi ya ba produit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec impact na idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba Angelo elenge wapi ekeyo oui. Misusu bazuela yango ba carte c'est-à-dire azuela yango document c'est-à-dire azali autorisé ya kotonga songi na Kinshasa elongwa lisumu et comme un phénomène normal surtout na milieu ya ba jeune fille et préoccupé biso makasi bolanda ba détail na reportage ya Jetu Kiwala. Phénomène oyo ya bilobaloba na ba réseaux sociaux pe na ba camarades toyebite soki ezalaka nini pe euta wapi awa na Kinshasa kisongi ekoma lokola langue nationale kaka ndenge mwana nyonso ya mukie azoyekola lingala pe ndenge moko na bana ya
ya basi bakoma koyekola kisongi-songi. Okomona muninga ayebisi ye likambu, apesi ye na confiance, olie abomba, akei kopanza ye, yango magazine ya KNB, etambola kipona kotuna population, comportement ya bana basi oyo, bazalaka na kisongi-songi, eske ezali malamu to ezali mabe, boyoka population ndenge ba réagir. Omoni mutu na vie esengoza na secret. Mutu na vie esengoza na secret. Tant oza na secret oza ko s'exposer. Yo babete yo lisolo. Yo ke opanzi, oke kishishi, oke otongi. Eza malamu te bino bola nanga na ndako. Bino bato oza kishishi. Omesa ko tonga baninga bazo bima bazo kende luka. Muninga ya biso likamna ndinga malamu ne soit bien. Yo ke bandi ko tongo ke ko lobo ke dévoiler secret muninga. Eza malamu te nzo peksa bino botika yango. Botika pardon. Botika bokanta teke yango ela musabatu bakufa kiso ko tonga ana. Botika. Le conseil n'a pas moi c'est ce que vous avez séqué na peso moninga biso séqué soka biso ndeko nanga bomba yango tango yo ndimi na ko bomba et que ko lobe comme péché likambo nyonso yo ndimi na ko sala yango mais yo sali ndeko yo ndimi te et comme péché. Donc oloke lukambongo na yo osomba pantalon elamba na yo plante na yo vandika otonga donc oza pene lo côté donc eza nde kindoki eza bien te ba na comportement otonga baninga botika donc sino pena temps ya otonga kam donc ngapo na ngaso na ebisi muninga lisolo na ngai o esala nga passe opesa nga conseil faut contribuer biso mibale mais yo olongola ke kotonga muninga faut botika caractère ani mabe makasi bon basi o ma pona kisongi to boy kisongi mboka ebonga pona songi te mboka ekobonga ne pona boyokani se bosena muninga bomba e asala makambo na ye tanto lobi wana nde vine tanto mobali ya vine ye wana yo tango okende obetela mbali lisolo ke mwasi wana aza na mbali moko boyekala mwasi wana aza na ami moko boyekala yo mbebisela moninga vine mobili tanto mbali ne o bazane mikolo alingi makasi abetelo lisolo yo ke oteka ye tanto asalaka ba business na ye abetelo lisolo mutu aliboso kokende ko publier pa ya mobali wana po apesaka iso eloko te mobali abanda ko serrer po toyebi basi wana ba semence ya mabe oyo babetaka ba biloko ya bongo omona okoza moyibi tanto okoza la ndumba tanto okoza misala mabe ya kindoki po mutu abetelo likambo na ya mutema yo za master na ye okomi na faso ke bwanda koteka ye donc oza jaloux azeso mutu otambola na ye te wana ya kisongi pe ya kisongi eza kopanza ya malamu te ya mabe makasi mininga betelo likambo fo bomba oke lisusu olobi epanza ya mabe likambo nyonso tutu ezala teke okoka kobomba te wana sikoyo soki okoka kobomba te moninga beteli likambo ezala na ya sekre lokola okoka kobomba te oke olobi na oyo esengeli koloba te obimi songisongi donc okomi na komba songisongi donc eza mabe conseil na opesa ti songisongi eza mabe motu soki abeteli likambo ya bomba fo bomba fo oyebaka motema kobomba leo ni ya oloba na ya oloba te mpo obima songisongi te bandeko na ngai ya basi vi ya kisongisongi ezali mabe soki oyebaka te tangu ozotonga muninga wana azokende liboso kasi yo ozozonga nde nsima pe lisusu bible elobi kotonga ezali peshe na miso ya nzambe Kinshasa eleki partout oui toyebi te soki tobenga yango kisefe kiduka to kizodisa awa na Kinshasa ekoma mutu ye moko surtout ba fille neti ya Saint-Valentin to pe ya fête de la femme boye amisombeli ba parfait amisombeli ba cadeau amisombeli liputa akomi kokumisa mobali oyo azalaka te mobali ekomi virtuel c'est-à-dire mobali na ye azali na ende ya ba réseaux sociaux azali virtuel amonanaka te bokeba na basi nyonso bayaka kotia makelele ya mobali oyo bomona te tango mosusu Marie de nuit on ne sait jamais détail bolanda na reportage ya Jetu Kibala. Phénomène oyo ya bilobaloba na ba réseaux sociaux pe na ba camaradi toyebi te soki ezalaka nini pe euta wapi okomona mwana mwasi jour ya Saint-Valentin to pe ya journée de la femme kasi azali na ye na mobali te oyo akosombela ye kado nzokande ye moko amisombeli kado na mbongo na ye moko
kasi ye wana akoleka na TikTok to pe na Facebook na YouTube akobanda koloba bilobela mwanza o mobali nanga mutu asombeli nga kado oyo ezalaka nini toyebaka te kopesa baninga mitema pasi to pe ezalaka vanta boyoka population ndenge bareagir basi misusu balingaka bamona bango misusu balingaka baprouve baninga na bango yango basalaka bongo misusu wana mobali te maosala na licence baninga na ye entourage na ye bato bayebi ye bamona kaka ye mpe azalaka na mobali moko ya bien mais zoka nde mobali aza na ye te amitumisamaka ye moko alukaluka moko ne moko mais bavantaka ebelebele donc azokose diminue azokose diminue liboso na nga mais bakamane babika nga napesaka me napesaka na nga te conseil na pesa bango kaka batika vi wana baluka vi mosusu le de vi wana vantaka efutaka te batika vi wana base concentré baluka mobali ya bavi na bango bon eza kopesa valeur mais na terme te mais eza kopesa valeur wana eza kodiminuer mwasi ye moko azokomi diminuer liboso na ngai mpona koki koloba yokumisa nga me nga salela na ngai eloo te oma teke nga na oyo tosalela donc wana jour tokobebana na koki mpe koyebisi bongo oza na mobali te mais oninga omimonisa yo nde olataka yo nde ozalaka bien et tout mobali nde apesaka yo faut arrêter avec ça c'est pas bon peut-être oza motu mosusu appréciaka yo ta manière de parler de vivre et tout l'air amoni na biloko ya bongo ani mwana oseka za na bavi na ye mosusu orate mpe chance avi ka likolo ya biloko ya bongo faut komiboma omona bato mingi kuta mbongo lelo bamimonisa lesu te bamibombaka baza trop simple oyo rate chance mobe ya vie likolo ya sentiment likolo ya futilité likolo ya senga mobe ya 2 minutes mpo bato bamona yo orate eloko motuya eza mpe komi créele mpe baproblème ça on le savoir yomona bafille te obwaka na bamaladi bambasu yo sa avantage peut-être oza ba 20 périques mais en réalité ce n'est pas ça muninga msoki pezua eyaza na film perique et le balate kecha noir lobi kuna epimbi nga za elote nzambe na sandeni pona boma yomona ya plusieurs filles tozo kufa lokwa basoso bon en fait conseil na kopi ça bon c'est pas mal ton homme a pu sûrement offert yo cadeau et tout tu peux dire ça à tes amis mais c'est pas tout propre disons c'est pas bon que la pu sûrement le monde bapesi omelo mode mutu nyonso ayemba bon nakobetela copine moko tozani le bien lopango moko camarade moko c'est tout mais c'est important nyonso baka na tiango mpo omicréele premièrement baproblème bacombat et tout parce que oza exposé na mutu mosusu mpe akoluka mpe ansi oyo aza bafille moko boye ya bien te tindika tiaka safa naleka omona mutu mosusu mpe aye asakai na yo kaka mpo ayebi ke oza fille moko bolingi kolata asakani peut-être mpona $10 $20 aleki na ye mosusu mpe aye bongo soni mpe esala bongo amona mpe ka soni baninga bamonaka ke moto alingaka mibali te boye mpe namilakisa mpe ke nga mpe naza na mobali nga mpe naza na bon na bafille ya bongo nga conseil na opesa d'ailleurs kosala bavideo kotia na baréseaux sociaux koloba bilobela mpo mingi bakomi oloba babilobela bapolémique eza vraiment bien te eza bien te soki oza na ye te vanda kinya nzambe opesa yo ozwa kaka soki mpe oza na ye eza mpe kaka bien ntongo osombeli oza na secret amobali nanga asombelaki nga esili jamais ke obanda osala ngo bapolémique mpo bato mosusu baloba eza kilelo mais eza bien te tokoloba boye na ba jeune fille soki ozali na mobali te oyo akosombela yo kado olie oloba bilobaloba na ba réseaux sociaux wana ezali komi pesa pasi yo moko soki osombi kado na mbongo na yo moko loba na yo kaka vérité Kinshasa eleki partout oui. Mboka bana TikTok media oyo basala yango spécialement pona ba congolais po buzoba nyonso ya ba congolais ebima kuna okokuta yango pe kuna bolanda biso KNB tocheli bino yango yo pardon na mnoko ezala te osala mabe mobali na siliki yo wana pe ovima ina kwa na ovandi ala ksanini ataki mobali msoko ya na singa te ozila yende abanda Mon a biloko à chaque jour yeba ke toza ebele to tambula alibanda sko ta oyo sa minene wana osali mabe asiliki na place omikidiza
yo so tie kimapeka carré likolo otie kitoko otie ba make-up wana liboso ebele balakata ba chance mabala ya vie na bango likwa lolendo orgueil impolitesse yo continue bongo bako récupérer le yo ye bako remplacer le ozata idée te yo mosi mombo yebi pardon te na munoko yo mikitsa te kama mobali nda yako mikitse pa na yo nde la reine yo nde Tokomi na suka édition lelo nazaki na plaisir ya koprésenter bino yango na kozala toujours na plaisir ya kokutana na bino mikolo ezali koya botika la branché na KNB News na chaîne YouTube na biso KNB tozali ko continuer ko offrir bino bongo ba édition oyo en intégralité na ba programme sous tozali ko sala esengi boyeba que na Facebook kunande ezali commentaire c'est commentaire soki to tiki ba reportage kuna Kinshasa pe mokili mobimba bazali kozala connecter ezali ko sa biso plaisir na Instagram KNB News 5.0 ceux qui boke kuna bo follow et ko sala biso plaisir makasi esengi boyeba pe que na TikTok kuna nde to tika rapé tenter boko kuta ba élément ya KNB News tozali wana pona ko servir bino avec impact toujours na idéologie bino mo boyebi kaka mon côté na terrain bisonde oui magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino